c'est sans piquer qu'on est l'affaire. Voilà. Tant que yo est piqué yo makambo muta lobeli parce que yo na yé bonne connaissance té. Voilà. C'est un grand journaliste. Atali asali ba vérification na internet par-ci par-là. Tant qu'il y a vérifié, son abo muta on mettre de la escroc comme na bina escroqué. On a quand ça mutwana exactement mais ceux qui n'a commis ko piquer mutwana na poursuivre mutwana yeba très bien que makambo muto lobi pour na ngai c'est que c'est solo. OK. Parce que Kosamba sous spiritualité ezali na Kosamba. Ba procès parce que magistrat n'a pas mbaté. Magistrat azana makamba, juge na ba pambaté. Il a capacité à soutenir spirituellement pour gagner procès wana. Et en plus, ça fait un message sur tous les Gaulois, du monde entier. Il y a d'autres gens comme Sentimba, ayaka mingi na média pour créer un logo pour étouffer Makamabat parce que vous avez un fallu pour moi gagner succès quand il y a pour étouffer à côté moko quelconque sur place dans volume 2 le 20 parce que pour ça moi ils ont les 19 dans volume 2 le 20 tu vas toujours attentif à côté qui n'est pas honte na makamu ya procès na bango mais tandis que faire go la zamona oyo ba entité azamona ba ya bankulu oyo nyonso akosala ata bazobundisa na mosuni una molimo moyen etenir ezaliti bakolo nyonso kozala mobilize kozala distraite na makambo ya procès na botika asala makambo ne ozala na bosenga mais boye bango très bien ke moyen arabaisser bakolo ezati. Vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup, Global Télévision, et abonnez-vous massivement. Ça dépend na RO Bogolanda Bisso, bonjour, bonsoir, Nabino de Tolobaka. Bon début de la semaine, Nabandeko, tout Bakota la Bisso, partout dans le monde entier. C'est avec plaisir. Moi, votre humble serviteur héritier Iboula, représentant valable à Bayaka, l'homme de Beta Biloko, l'homme de Misala. Merci beaucoup na confiance au Boza Ropesa na émission na bino bo solo na musique. Ah tolobela la musique, tolobela la spiritualité, tolobela la politique pour mutu na biso eza ko baluka pe eza ko sala. Torataka actualité mon côté. Na bité lelo bo kozala vraiment séduit. Il y aura à boire et à manger par rapport ya maye o etali spiritualité. Tokomeka pe ko sola yango. La différence entre Kodia, n'importe monnaie magique, est-ce que pouvoir ancestral est bien ou bien pour entamer na bango ou bien ou bien préférer que la magie tu vois la différence et puis tu remarques un peu que par rapport à dossier à Gauthier Sey sur le plan de la spiritualité est-ce que dossier on a n'engeza kokende nana rolonga tu remarques un peu que on a mettre après ça biso éclaircissement il y a sûr par rapport à bon monde na batak tous abongo na maître Adélar là directement je tiens à dire merci na madame Laurentine Lola madame Laurentine Lola na pesio bambote la di fumu mokonzi ya aloste motema ya Arlette fumu pourquoi pas à Vienangai balbanga ga Janice Tachunga putu banga muchuri les gourous du temple et du temple Kavutuka. Restaurant, ezalaka moko na kati ya ville à Lyon, ezalaka restaurant biso na biso et pas vient na biso Sims, bazalaka ensemble na Eclipse Lomingo toujours drapeau de Lyon. Pourquoi pas aussi aya Bruno Lubika mbonga propre motema ya Mama Linda. Sandra ngata mama na Petit Brown Junior na Broly 10 match. Elvis Pocho fongola biso vraiment n'a introduit invité qui est Maître Adélar, que je dis directement bonjour Maître Adélar. Oui, bonjour Herché Boula et bonjour aussi Naba Ndekonyo sur les barreaux dans Bisso. Bambote na bango bisika bazwami ezangai Maître Adélar 3600 francs mètres. Je suis né et grandi dans le village à Sibiti, na 50% ngolais, 50% mutangambo nega bolbara
biso batangambo un peu différemment na bino na 50% mutangambo naza basé souvent na pouvoir ancestral na zo grâce ya ko hérité pe ya ko méditer na niveau famille na biso maman nde mutatikela nga makambo o baba ka non ne ba kongo baba non nga batikela nga code ya famille so nga batikela nga nzungantu mape connaissance spirituelle o ya biso ya bayindo parce que nous sommes des bantous faut se ligner toujours na pouvoir ancestral 100% la bokoko mokili kotambola te parce que la spiritualité de base na biso bayindo eza na tradition c'est ça. Voilà, maître Delal, bonne santé. Oui, santé très bien. Malheureusement, na Suisse, pour le Suisse, dans tout ça la tour d'Angola. Na tamolo vraiment ba ondino Angola, na sali vraiment ba recherche à ma case parce que na kinaki ba contrat ozaki ya ko signer na ba belé na ba société parce que na pe na recevoir ba contrat na ba société ba protection ba empresa na bango, la protection ya ba agent ainsi de suite donc na ba traitement na kena ko pesa. Na tamolo vraiment Angola makasi ndeko nyonso Angola vraiment bayambanga vraiment très bien nazalaki vraiment kosepela tu nzambe bakoko mpe asungi naye kozonga après nake Suisse maintenant banda na uti Suisse première émission nanga naleka na Congo Kinshasa yango parce que lobby nazala na Pointe Noire mpona kosala makambo mosusu parce que église danga mpe eza na niveau ya Pointe Noire connaissance spirituelle des ancestrales donc on appelle ça de connaissance ya ancestral na grâce ya pouvoir onga nazali nango c'est ça otangisaka bato ou bien ezalaka loka sous forme kaka ya l'église ozoteya non initiation normale vraiment nga ateyaka te parce que mutu nyonso dia mateya eza dia kati ya mutu dia akomi dia adulte ayebi connaissance ou sagesse na ye ezokopistole ye ezoconduire ye ke oyo na osala eza mabe oyo eza malamu losambo makasi ezaka yo moko okomisambelela mutu akosambelela yo te donc yo moko omisambelela na opesaka connaissance ya tradition lolenge bamakasa na biso baancêtre batikela biso na ba pouvoir traditionnel na biso oyo ba entité na biso batikela biso ila bato bele ba bunga nzela ya ancestral na rasko na connaissance ko pesa bino ba sagesse oyo ezanga ekati na bino na meki un peu ko introduire bino yango c'est ça. Bon c'est ça na kolanda yo oza 50% angolais 50% Congo Brazzaville oui. Mais na mona ko plus on a travaillé mingi kwa kufana bien na Kinshasa ezala dia quoi parce que biso na bino to apena coutume moko te to na tradition moko te non coutume ou tradition ezaka moko même ok na batete là ezaka tradition moko coutume ezaka moko eza disponibilité ya ba pouvoir lolenge ba ko adopter lo yango lolenge ba ko tikelo yango parce que pouvoir ancestral ba ko yango te cela ezaka souvent na Kinshasa parce que ba te belé bazana ba difficulté spirituelle et en plus Kinshasa comme centre médiatique, ba chaîne ils bilé, ego panzelanga ba sango par-ci par-là. Mais na Brazzaville vraiment hôtel ba chaîne YouTube ils a vraiment des. Biso na Brazza on a point noir, ils a ming ba page mais on a facilité on le pas ibula na l'équipe pas grand frère. Na opanja sango plus facilement par rapport que nazo kabola média na chaque chaîne ou na chaque société ya bande qu'on a biso oba panzaka sango. Na zaka souvent na Kinshasa parce que awa vraiment za mboka ona et ça linga vraiment on a kopanja sango na média parce que nazaki souvent nazaki na ba commissionnaire oba yelanga misala. Ba no yelo misala. Yelanga misala ba kende kuna parce qu'on a vraiment facilité au lieu que bato na ba yelanga misala partie ya Pointe Noire. Naza déjà sur place ba oyo ba zaka na besoin au contacter nga ona ba na besoin connaissance ou solution et pas nangai na Kinshasa c'est plus facilement parce que quand on a Brazzaville Pointe Noire pour Congo Brazzaville ils a plus ou moins $30 quand on a Brazzaville ti Congo ils a $50 donc on a dépassé $80 maintenant facilité au tchelo $80 au dépasser pas au salaire se passe parce que bato bana confiance ou te bato basala bon misala misika on a que vraiment que na beta vraiment nzoto na bato wana au bazala la maison ya kozwa sagesse pe connaissance spiritualité pe na ba solution ya makambo dérange ba on sait ça. Voilà, bato belé balobaka parce que biso nde toza bandeko to ba kotala biso lobaka ke kisi e katisaka e balité. Na ebité ko ne mutu akoza na kisi ba luka mutu mo boye ba luka na kisi mais so akati na Congo Brazzaville mo kisi mona e to manger mona eza. Est-ce que ça rappelle solo bien? Non, là c'est archi faux. La spiritualité est dans la limite, la spiritualité est comme bondoki. OK. Bondoki ndeko nos en États-Unis soko dia uboza na coalition ou lignée moko familiale oza na facilité ya kolia ye kindoki za limite parce que tradition na biso eza bondoki par rapport à quoi
Aux autres, à contact na partie du monde ancestral ou dans le monde astral, aux autres transmettre des messages dans le monde naturel comme dans le Nabiso Boy. C'est aux autres parce que aux autres collaborer dans bateau basé invisible. Sauf avec qui c'est quand ça a été. Nous avons des séances spirituelles autres sala. Deuxième exemple, Anna Banundo pour pour na au katama ya maindombe. Vous avez droit à la cérémonie au biso de tout bien qui sinto. Makazu nsamba egozanga te. Nga pona katsa na blo na boy parce que na la doctrine ya ngambo. Mais pona katsa na blo boy na ba cérémonie on a gosala na kati ya mai parce que fleuve Congo kokatsa Congo Kinshasa ti Congo Brazzaville est divisé par deux. On a deux îles na kati ba île nyonso wana na ba mbasi pe ba bisimbi on a gosala ba on fils qui séance ya kisinto. C'est même chose qu'à l'époque des Ozolia. Mais au cas où moi le ronda au bois qui n'a pas belé, au lieu si bah c'est la même chose que ça déplacement na rituel en union on a sagesse aux anango ou connaissance aux anango. Il faut ça ba bisin tu bisika nous aux okene c'est ça. Est-ce que beaucoup t'en a peine avec inconvénient par rapport aux autres senga wana pour ba pesa onzela. Ba o boya pe. Inconvénient aux vraiment un peu difficilement pour nous donc ça alors yoka au sala annonce chaîne au coup un inconvénient parce que au sala on déjà plusieurs fois donc na kuta na vraiment na inconvénient parce que na jana sagesse na bana on jana âge à 10 ans na mata makasi pour na kuta na inconvénient likambo complication de dossier au sala mais inconvénient parce que inconvénient et que pénaliser le client à la solution. Peut que pénaliser le client à recevoir comme pas le client est battu pourtant yo zo senga wana client est battu so zo simbaté mais yo ba formule ni no robeta pour moko changer ba formule na ba travail ba je le fais souvent na sala kango parce que là musala na ngai na kuta na inconvénient ou substance ou conséquences yo on a besoin de recevoir solution conséquence on a kuta nango et à l'auteur la soldat qui guerre abundela mboka mais makambo ye amona kuna biso awa na mboka to ba teke ni na mona on est mais ça c'est juillet to mais ça c'est lekebo oye ba yango c'est même chose na spiritualité c'est ça voilà c'est la même chose na spiritualité et lelo outi koloba outi Suisse Angola par rapport ya misala ya batu parce que l'autre moment na ki makambo o ba maître oyo il y a un abattu musu ba komi pe kolela musu azana posa musala momona ki apesi pe mbongo na ya travail ba sele musala mona mettre ona a bloquer téléphone on mettre ona ba réponse à ma bien na téléphone na habité par rapport à expérience oyo zana ngo ba makambo na pe la rabino mso ba betende ba mettre mo bo ya lukuta ba obebisaka musala na bino est-ce que zokuta na pe na baka ya bongo na Congo Kinshasa d'abord musala ba to comme ça on cop dans les médias, ça fait donc 9 ans, déjà 8 ans, 8 ans et demi, donc 9 ans. Le 3 décembre, on a 9 ans dans les médias. Donc on pense toujours ça. Versa ça original les alaga. Versa ça pirate paysali. Mais nous c'est la avec ça. Parce que la qualité né et lamba oyo lati ya mone la ça non, o lati original. Na muto a sombi. Ya na mtaba kino elo nga sombi za original. Bon ta bona nzela bo nga ti bazin o za bazin riche. Mais to ke bona point en azikida eza la ngwana. Mais so simi tisi na ngana tisi né est différent. C'est la même chose dans la spiritualité. Trop parler na télévision c'est pas une grosse solution na tena expérience makamo miro lo bezala kasute et ça par rapport ya lo lenge oyo conception no et lo tindela o contacter muto so kusani na circonstance ko benga so muto na te changer muto oyo azana expérience de travail en plus la plupart bato yo bazo pesa bato ba retomber surtout bien na média parce que je sais très bien retour en ezonga et pas na bino na média. La plupart de personnes qui retomber ça va pratiquant parce que pouvoir ba luka ngo de ce que tant que le pouvoir on a limité on peut ça de solution par rapport à secte oyo OK quoi apprendre parce que biso oyo ton la grâce mo non tout ça adaptation na famille ba to bo ça na adaptation na initiation différent adaptation ba fongolo miso molimo oyo ça ya ancestral ba pêche au pouvoir initial comme ko aider ba ta connaissance plutôt aux anango mais pouvoir et bimaka libanda te mona capacité on peut ça de solution na connaissance oyo aux anango c'est ça. Voilà, Nassir Bao Bago Landanga, Bogoyoka déjà, Mituna Nabino, Yangwana Boyoki ba réponse na yango, qualité ne salaka. Différence ces altons, on moni simito tutani, en tout cas Luka mette mususu, Bosala na masolo. Tokota na maman na likambo na biso, on a lobela na sommaire. Par rapport à Bandeko Bago Landa biso, différence ni les alaka entre Kodia na porte-monnaie magique. Kodia est un pouvoir traditionnel au bisomo kabayindo ils ont dans chaque famille ils ont dans chaque tribu mutunyo sont en capacité de recevoir dans la famille parce qu'un code déjà descendance et où tu es pas noko et qui tu es pas neveu la capacité de servir on pas moi et quand on tournera toujours dans la famille tant que yo osa ela ngo osana
accès aux opportunités au sunga libota on a difficulté jamais dans libota on a difficulté jamais non na permet na yo auto au moins mutu à se plaindre faut la capacité à rebimisa parce que code et tout ba différentes sortes encore des belé monsieur c'est la production et après financement o misaka mbongo monsieur ça pona ko kamba libota monsieur ezali pona protection ya libota na bino kendo ki ngambu na ngambo ko to moi ko ta libota bino ezate parce que code des protéger bino ouais est-ce que pona initiative ya code ya différence à magie puis ya portefeuille magique tant on yo recevoir yango et que c'est toujours ba condition parce qu'il y a ba sexe de bisoté. Donc on va prendre et loko eza bisoté parce que eza loko eza magie. Eza bisoté donc eza ya minele ce que yo c'est la biloko ya minele. On a difficulté tant on servir au monde faut senga makila pour la prospérité et on a un niveau laboratoire donc ba personne à droite ba boto na gauche ça mon que ba te belé baza maboma. Parce que charge ya maboma ne zon aurait pas na biso to c'est la tradition parce que ton connaissance ya makasa na ba pouvoir na biso que non a personne peut mais les bombes est aussi en travers mon tour ça est la magie. OK. Et ça la différence à ma casse en plus c'est comme condition ba repère ça yo. Vu que déjà ici au lieu qui 100 € na bango ou 200 € na bango. Aux asu na fruste ya ko sacrifier bateau. Ko sacrifier plus facilement mes familles et se diminuer. Mais or on a pouvoir ancestral de recevoir encore de la famille. Parce que quand on repère sur côté mais na ko éclaircir yo comment on recevoir comment famille ça difficulté par rapport que bobo ko rattraper pouvoir ancestral na bino c'est ça que et puis c'est difficulté dans la famille. Dans la travail que côté na conditions à la rater par rapport tout ça la tradition na biso ba pouvoir ancestral na biso ya biso moko ya kinkulu okozana inconvénient on appelle la connaissance na condition parce que recevoir makambo eza ancestralement ya yo moko ya kata famille na yo c'est ça donc code eza nango bien que par rapport à porter-monnaie magique code eza bien parce que yo zo recevoir ngo plus facilement si vous voyez au Congo tona ba commerçant belé bandande bato bandu no mona bo ana code na bonga famille so ke na ba Congo ok na mayome moi muke na ba vraiment ke belé mais ana code na bonga famille ozo ça des productions est-ce que abomi bato parce que EPC production mais qu'est-ce peut aussi il y a des gens c'est il y a des gens aussi basant en code na bango ya famille mais code na ako ko sala ngo bisinto ezana ba séance ba salaka ezana ba séance ozoboko la nyoka na ndaku na yo nyoka na kata ndaku mais eza bato belé baboko la banyama na ndaku na bango ozoboko la exemple nyoka na ndaku na yo folie sakaye so comme 12 aliété automatiquement tant yo ogesimba ako reçoit yo code exemple ba biloko o eliaka ba bisintu nango o eliaka faut que lieu soit en tout le temps parce que ça expose bomba molimo na kati ya ndako na yo faut la capacité ya kolesa molimo c'est même chose que zo boko la mboa tout à dernièrement a mboa atolia mutu nanjili kuna à papa ya retardation ya moment o eliaka erne eleki parce que ça la posa a étrangler mutu akomi ko étrangler ba par rapport que azomona eloko ya oliate tant zo boko la ngo code eliaka mais eliaka makilate eliaka biloko o eza ancestral que faut pas conduire yo le lengo yo recevoir ngo faut la conductivité oh le lengo bononsa la ngo pona epesa au prospérité et tu ko yelo ba normal pour ba na famille ba tu ko kufa c'est ça mais est-ce que ndenge za bo sozo boko na ndezelo ka bongo na ndako par exemple ndo lobi nyoka so yu mwasi na ya monyango mon kodia d'abord oh yo zo na kata famille na bino et vous allez pas ta chaîne sinon lati ata promesse na yo kodia za ka te ezaka calabasse oh eloko monter en plus kodia et ça sur la forme belé commerce dans le monde au ça d'abord ils ont code parce que ils ont exploité yo chez non ils ont un code na yo et ils ont exploité yo oyo ozo recevoir o tilango volonté et makamu ozo kosala et un code na yo yango mele ke peut prospérité en plus tant recevoir un code ya wana faut ça na ba commerce mo au sala ozo ba lusambongo au salimo orphelinat ozo mongo eza ya yo teza ba pouvoir na bino moko ya famille mais za capacité ko sunga ba oyo bazo souffrir pembe no muto ako souffrir te faut pesa ye pour na prospérité na niveau ya rituel zonga merci wana ndeko na zongiseli yo yango richesse na yo pe prospérité zonga kati ya famille pe na ba ancêtre bazali ko sepena oyo zo ko sala na kati ya mokili na biso c'est ça ce qu'on a ba indonien so ba ko tala yo na ba ndeko tu ba ko tala zo conseiller bango so mutu ana posa au lieu de porte-monnaie magique faza na kodia oui auza na kodia même na nkutu parce que nkutu olanga bona na utiliser nkutu oyo yango na tinela bato nkutu oyo oh kutu nkutu otali sa vie na yo awa mon numéro o otali sa vie na yo awa nkutu oyo yango ngana saela to yene sika ya nkutu yango za capacité ya utiliser nkutu apamba na ko sala pe séance nkutu kana sengi na pouvoir na biso ya kodia et servir na kati ya nkutu kaka nkutu ya pamba obozomona oyo oyo nkutu oka ya pamba
maître ozo mona muta sala ngoza mundele non mundele te kutu mundele osala ngokoma eza tradition eza kutu on eza boye so olobeli yango pe kasi mais faut yo komane eloko oyo osalela faut ko éduquer yango OK tango ozodike yango ekosalela oyo nyonso kozala yango na bosenga oyo yango kaka na tindela bato ya France bato ya Suisse bato ya Belgique bato ya États-Unis bato osi ya Congo yango kaka bazwaka mais sikoyo ndenge osimbi yango boye ntango opesaka yango bato osalaka mosusu ou bien ezaka non osala mosusu te kopesa bato par rapport à quoi yo oza na portefeuille na yo parce que biso na monoko mboka tobaka portefeuille te tobaka nkutu oyo lingala obenga yango kotobiliki so se kotobiliki bangala so baza je ne sais pas babenga yango kotobiliki na lingala eza portefeuille na oyo kosomba nga nasali baséance na ngai na opesaka baprière oyo kosala baprière na oyo boye osala yango yango opesa accès po esala production mais prospérité ya production ya portefeuille na yo nkutu na yo eza na grâce ya nkodi ya na bino ou richesse na bino ya famille yango osala production nango en plus après ça la séance force la qui signe sur la carte ne ça la séance 100% la qui signe sur moi eloko ça ma exact la signe symbolique mais siko eza pe na ba montant moko limité eza na montant limité te parce que mutu na mutu ana posa ko za richesse na ye so mutu benga yana posa azongo ya 50 000 automatiquement et bon produire yo o tchango na sac o maneza boye so lobby na minso pe bimi bongo pe ba na lobby te mais dès que na lobby eko bima eko sala mais to relier tous ensemble ya solo oui to mona bilemo tous au pesa 1000 francs congolais so mutu na 1000 francs akabela 1000 francs congolais gars attends 500 francs j'étais bon on a été je rappelle ça la manquant s'il vous plaît ah ya ça yo pesa 1000 francs congolais te pesa ouais yo OK ils ont 1000 francs congolais. OK. Ils ont 1000 francs congolais. Montréal, s'il vous plaît. Mais rappelez l'illustrer parce que bato baotala. Nous tout ça la makambo vraiment bato ma baza ibele. Bali bande ya mboka bazo kotala biso. Ils ont 1000 francs congolais. Na zwing kutu danga yango. Nous to gena musika te. Na zwing 1000 francs congolais nanga na koti na kati. Na zwing kutu nanga na kangi yango. Na ko déposer kutu nanga na mabele. Nzambe antuma nzambe ampeva longo nge untwa disama monsono kwa yeno nge bakila mawu kansi ntwena ntatu yakala mamonsono kwa yeno tolomila mawu nzambe ankulu nge na muntu waleno bankulu bamengi dilomba nlongo sono ye nzibudulo ya nlongo munga mbweto kuna twatukila mumoko meno nge na bankulu kana fuisa nsoniko mpana mpeva longo ya nge dilomba kwa yeno bankulu bame Zambia kaka ntuma nge moko meno ngena bankulu kanu fu isansoniko ziblatia ziblanlongo ziblatia ziblanlongo ngitulomba kwa ino bankulu ba ziblatia ziblanlongo ziblatia ziblanlongo mpeva longo ngitulomba kwa ino ziblatia ziblanlongo ziblatia ziblanlongo Zambia ntuma Zambia mpeva longo muntu olusungi ngitulomba kwa ino la lumière que je sois auprès de vous mes ancêtres ouvre-toi la porte merci mes ancêtres tukendaka musika te parce que séance et ça maga une fois pour toutes okoko simba na biso a condition na ngotoko ko simba te oko sala boyete eko sala nyonso osala ngona bosenga 1000 fois boti $150 kasi meka séance papa o nyonso osana bosenga eko recevoir yango a biso condition za lagate sacrifice za lagate o mbongo ba oliango toko pesa so gérant a un échange a changer biso ya prompteur ba changer nyonso ba ko changer ta $50 ya prompteur ma Elvis changer $50 eza mbongo mutu nyonso changer ma $50 libanda yaka nango bato bamona yaka nango kima mbango changer nyonso o nyonso azana bosenga ko recevoir yango ozana na bobangi te biso toke na preuve à l'appui bandeko bakotala bamoni yango tozalaka batoma eza problème te voilà mais sikoyo par rapport na bandeko tu batali na ndenge oyo tukosala bacérémonie oyo lelo bato ebele bakoma kotelemela mingi pouvoir ancestral bato bakoma préféré mingi basalela magie yo koconseille bato na ndenge Bon, oyo aza moyindo so teme la pouvoir ancestral aza robunga nzela parce que tant on za robunga nzela oyo kotelemela la pouvoir ancestral et en plus pouvoir ancestral batelemela yango te mais so yo ozo kotelemela yango c'est que oza
mutu moko bungi nzela ya molimo pe ya kinkulu parce que d'abord banda yo botamaki baselo ba séance basokola na mikuwa basokolo na biloko eza ya tradition obela babuibui otambola te biloko esala po yo otambola eza pouvoir ancestral ozonguluma te biloko esala po nguluma eza ba biloko nzambe ya bokoko osali parce que yo oza na connaissance nango te kasi oza kobunga nzela te ntango sikoyo yo obungi nzela fo ozonga na tradition mpona baancetre basunga yo ozonga na lignée soki ozwa secte moko ya magie ozo koutilize yango automatiquement ntango ozoutilize yango bapesa pouvoir moko ya courte joie pouvoir ya courte joie na oyo recevoir oza na difficulté initiale mpona ozwa capacité ke osungaka bato na famille moni onkala na mbongo me onkasunga famille te mpo nini bapesa condition mbongo no famille kolia yango te onkalaka kobimisa mbongo so moto akufi nanga ta famille so moto asali accident osoto moto abeli nde akobimisa mbongo mais so moto abeli te moto alelaka nzala première garantie akopesa yo te en plus onka pesa mbongo wana onka pe ko garantie apale mobimbo na kwe mobandi bien mbongo nyonso esili betika je daza mbongo nyonso esili wana za magie kasi eza mbongo oyo ozo ko exploiter eza mbongo na yo te eza secte na yo te ozo recevoir makambo eza yo te mais onka pesa ne puisque 100 € ou 200 €, 300 €, même à libanda mboka. Vous les ambons oyo azozwake, eza makile ya batu oyo azoko sacrifier. Tant yo recevoir ngo, on appelle ce mongo, mais bimi libanda boy, oza projet mo fo osala. Mais mémoire na yo se retourner ou se renverser. O commence la makamususu. Moi ngambongo wana, o commence la mamususu mais ozaki na projet mo quelconque fo osala, po esunga yo ta musuna foyer, po esunga yo ta musuna na libota na po esunga yo su na ba connaissance oyo zana bango yango ce que ezaki na magie tango o recevoir makambo ya magie o comme na difficulté o sunga libota même entourage na yo on va se faire un bon mais pas se faire cabaret poani eza par rapport condition ba pese bon on est ba massa ba liate famille ba liate mais bon on est basika ba ba lia yango basi ba lia yango c'est ça dans conséquence né ya pouvoir magique ya magie yango wana parce que eza ya bisoté. Voilà, na bandeko olobi yo loba no mingi te mais olobi vraiment lelo makasi enseigner bat na bato tout ba olanda yo okoloba na bango nini so mutanga zwa yo akozwa ndenga nini so ningo sela bat makambo osela bat makambo ndeni boko sela bat makambo eza spiritualité spiritualité za mystère moi za mystère caché so lobi lolengi na sela bat makambo c'est que na mo dévoiler makambo nanga dans tuni ndoge liaka mutu boni o pumbo ndeni ndoge ko expliquer ote mais tant que mutu akufa na famille boko mbaki no ya timba muzali aki parce que ya timba ne mutu azala makambo on a besoin de contacter un numéro de téléphone nga plus 243 89 880 23 39 plus 243 89 880 23 39 et à plus 242 056 26 39 11 plus 242 056 26 39 11 plus 243 89 880 23 39 non c'est à Montréal sur la capacité d'afficher ce numéro pour émission vraiment aux un peu de dérangement par rapport à bandeko yo balandi biso c'est ça. Instagram peut barozo. Oui, Instagram a commis mettre Adela, na TikTok a commis guide spirituel Adela. Là partout dans na Facebook na pas commis mettre Adela officiel. Na chaîne na pas YouTube na zala commis mettre Adela officiel na YouTube na ozwangai ba message au par hasard au recevoir awate. Ato beti na YouTube parce que na 8 ans. Na répertoire le la faire rigoler na liste ya bandimbo. So na bandimbo na ba album me belé. Et ça ba album na belé so mettre Adela au moins ba liste ya ba album na belé. Na ya kala na sika au découvrir ngo na ba information ba message oyo recevoir awate on a capacité de capturation initiale ou connaissance ya on a lobeli parce que chaque fois na na sujet sujet on a le lobby yango te na koya nango na koya na sujet mususu c'est ça. Voilà, en tout cas na bandeko tout balandi biso vous avez compris par rapport à to soli concernant Kodia to soli différence ni za Kodia na porte-monnaie magique bolandi pe to soli par rapport à pouvoir ancestral na pouvoir to bengaka magique bandeko bo comprendre explication ya maître Adela très bien na ndenge ya spiritualité on a roti kaote okende boye par rapport ya dossier za ko régner entre Gauthier Sey na artiste na biso ya mboka Fally Ipupa et tant qu'on a une spiritualité parce que tu vas nous voir autant qui fait rigolo à derrière bango à derrière makambwana tout et tout na habité mettre de là na une spiritualité yoko maniola batunde à propos il y a procès ou à procès na organiser entre yena mesentimba Gauthier Sey azana procès na bango d'abord premièrement nazo pesa d'abord message na batu nyonso ba balandangaye
capacité na ngeza la kaboy na musala on a salaka et ko éclaircir ba to pe ko pesa bande ko solution procès wana coach ça aloba sincérité ou aloba lokuta na adage mo ba français qui se sent piqué connaît l'affaire voilà tant yo piqué yo makambo muta lobeli parce que yo na yeba connaissance té c'est un grand journaliste atali asali ba vérification na internet par-ci par-là tant ya vérifier songa boy mutabenga mettre de la escroc comme na bina escroté mona kangisa mutwana exact mais soki na komi ko piquer mutwana na poursuivre mutwana yeba très bien que makambo muto lobi pona ngai c'est que c'est solo OK pona nga na ko soutenir monsieur Gauthier Sai na procès na ye on soutenir na kosamba parce que kosamba sur spiritualité ezali na kosamba ba procès parce que magistrat naza pamba te magistrat azana makambo ba juge wana ba pamba te na capacité ya ko soutenir spirituellement pour na gagner procès wana et en plus ça passe un message sur tous les Gaulois ya monde entier. Il y a d'autres gens comme Sentimba ayaka mingi na média ko créer eloko pour étouffer makamaba parce que volume 2 à dynastie normalement c'était prévu ou ils a prévu faut le 20 le 20 non ils ont officiel par exemple ils ont un bureau mais ils battent maintenant c'est plutôt officiel et tout ce qu'ils ont hier par rapport il y a volume 2 ils ont bimé pour ils ont na makambo makambo ils ont na fali pour moi na succès si quand ya ko étouffer ta actualité moko quelconque sur place dans volume 2 bimé le 20 parce que pour ça ils ont les 19 dans volume 2 bimé le 20 parce que ça toujours attentif actualité qui n'est pas honte na makambo ya procès na bango mais tandis que faire rigolo za mwana oyo ba entité aza mwana ya bankulu oyo nyonso ko sala ata bazo bundisa na musuni una molimo moi étenir ezalité c'est ça que Monique, Bagolo, nous sommes mobilisés, nous sommes distraits dans ma procès, nous sommes na bosenga mais boye bango très bien que moyen arabaisser Bagolo ezati c'est ça. Voilà, en tout cas merci beaucoup nandenge au mega un peu ko expliquer na Bagolo ndeto le pas de distraction bo qui peut mettre spiritualiste o eza Adelar na maram o uti ko loba awa ndenge na loba pas de distraction. Kalaming était sorti officiel à l'album Dynastie Volume 2 Tebi Européen Samaram. Merci beaucoup na assistance à père de la révolution Fiston Frappe, la PC Bamoté, l'espace Nabiso Mareza avec notre gérant Ezekiel. En tout cas, toujours on est là, on est ensemble. Tout comme Nabiso Nasuka, il y a émission Nabiso Maître de là, na habité Soyi Maramogolo Beza, Sogezate au Baneli sur Européen numéro. Maman Lova Mingezate, tout le budget belé, Bande Kobo Fongola Mato, il peut Fongola Miso. Par rapport à la dynastie, il y a volume 2, Zobima, vous êtes un peu focalisé parce qu'il y a d'autres gens, moi, intercalation, médias et qui n'est pas honte, tandis que vous êtes focalisé dans ma camo, vous êtes là pour la prospérité, vous êtes focalisé dans l'initiative Nabino, pour Nabino, vous contactez Maître Adelar, on a plus de 143, 89, 880 23 39 plus 243 89 880 23 39 nazana pona ko sunga bino nazana pona ko pesa bino malheur ni on se zéro déranger bino solution eza na tradition mu bankulu to tuka bankulu bato toi disama mo so to na montato pour ça ko ndwa kima ko bo ki le muntu disa da kinkulo donc yango kana lobi pona bandeko ba bino ko na lobi la capacité ya ko traduire en na langue na bango c'est ça. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Tous les maître de là pour comprendre mandé to sololi. Merci na bandeko tout batali biso. Merci na Yannick Kayenga la vraie monnaie invisible na pesio bambo te place aujourd'hui. Merci aussi à maman Fanta Fofana, maman présidente, à tous les Gaulois, à tous les gladiateurs. Merci. Si vous avez aimé cette émission, il faut dire merci à Héros Dalom Mathieu derrière la caméra au nom de Elvis et Pocho qui assume la charge de cette chaîne. En tout cas, bandeko tout balandi biso. Tout le monde en est pas. Tout le monde la mettre. Bon, on va te la bon ezongati yango. Ba changer bandeko baza ba rolia ba romela po bat muso mo lwa yenote mbonga ngo bazongisaka ngo soki non mbongo zonga te so oya na media ke no mbonga bi mise zonga là c'est acheveko eza pona bandeko balia bandeko ba futa une fils qui transport c'est ça voilà bandeko tout balandi biso bo mona fête na biso te to rolia to romela na biso bo mona ne fête na biso te en tout cas merci beaucoup na bandeko tout batali biso to monani soki nzambe azongi na play